cuisine et lelo torso na la mama tembele te mais lelo doit la tembele donc tika bongo na voilà donc troisième maille biso et à roule donc et la maille à suka olimbisa po to ya liboso bomona ki te cameraman azwaki mwa retard ya kofongola caméra c'est bon abi donc maille oyo yango mutu eza maille ya suka na maille ya suka mpona kata matembele na biso selanga mpe maille ya propre wana passé awa c'est bon. Donc. Mbote cher internet boza ebele ya kolanda émission elubu oyo ekambamaka pa ya ndeko na bino papa Talo Mafionto soki bomoninga boaka na esengo mingi naza précisément na commune ya Kinshasa bipai wapi toye ko découvrir artiste na biso o babengi na kombo ya papa Sudiata oyo akenda sango yango tokitaki secrétaire na lopango na ye po totala ye alambela biso mwa elubu moko ya malamu nazolo bakaka peut-être pe akoki kozala pe to pe akoki kozala te donc bokomona ye lelo tokoyeba soki akolambela biso nini soki akolambela biso baleine soki akolambela biso nini eza kaka surprise mais tokokota na lopango totuna parce que eza pa na ye toyebi te soki azali to pe azali te boko vivre yango mais ya mboto kota na pesa bambote epa ya ba oyo nyonso bazo soutenir biso et ba abonné na biso nyonso ya Zams TV donc papa bio bambote na papa bio motema ya mama Damaris papa bio motema ya mama Damaris donc bambote na yo pourquoi pas mama Diane Boulala na kata France bambote na yo et pourquoi pas Denzu Naki ingénieur climatisation na kati ya Paris bambote na yo donc Mama Nelly Kondo poupée ya mokolo ne bambote na yo ingénieur Domi na sima ya caméra maboro trépied longi ya ba berger donc sans plus tarder toko tato vivre to luka artiste na biso vraiment soki azali et osala bien soki azali osala bien soki azali aolambela biso mwa elubu moko ya malamu toyebi te lelo so olambela biso baleine soki olambela biso nini donc soki misili soki nini mais tokota nani ingénieur à suivre tozana ye oh artiste voilà. Bonjour artiste. Bonne. Oh. Calme ça. Ouais, qui mes alliés. Bonne santé. Ouais, ça va, calme. Nabino. Kitoko. Et ça c'est surprise to bengi na biso yote mais to yekaka. Ah, tout ça ni to me ça ni na caméra. Dans na circonstance surtout kuta na moto supporter vraiment. Mais né ni gasto sende. Ouais, qui mes alliés. Tout le monde y va. Oh. Ouais, artiste. Oh, lingo lamba. Na lamba matembele. Oh. Na lamba matembele. Oh. Danger. Donc c'est une chance go. Ya to dame bon le ekufele zali. Le ekufele to dame. Ton la mama matembele mo chaud. Par rapport baloba ke Sudia tayebi ko lamba te ba artiste comédienne ba ba ko lamba te mais Sudia ta net singana ebi pena ko lamba plus bon na meka un peu ko ba ko lamba po na zo temps belé ya kozala ngai moko na ba sens ki ya ko kenya ba internat tout ça là
donc nazo pena moi temps ya koyekola koyeba kolamba et puis ndenge air moko madame a déplacé à moi trop donc faut koyeba kolamba pour to liaka biloko balabala ti wapi donc voilà faut biso moko moi nzongo peli par rapport maman peut ça sali pe fier pe boye lituka na moto yeko de fier za na ngote ye mo lambi monene ye mo lambi monene vraiment là na ina somba elo moko na vivre frère ok, merci beaucoup. Et en tout cas, Baboy n'a pas besoin de chance. Nde to lobaika ke to kota to tala me to moni pe papa Soudia ta vraiment azolambe la biso et lubu ya malamu matembele. Eza elo ya protéine bino ba oyo to pe bandeko ba kolamba et lubu ya matembele te vraiment to tia matoyi. Oyebi to po yebi te babakisaka mayele. Ne? Ndeni balamba matembele toye ba yango lelo ba tiaka ni na kati ba sokola yango combien de fois avant to lamba yango to vivre yango na kati ba tiaka nini est-ce que ta mafuta mbila to mafuta huile to vivre yango partout na monde bozolanda elubu na biso o ezolamba maipa ya artiste ya mboka na biso papa Soudia ta vraiment sans plus tarder tozo kene na ina wenze ko soma poisson. Alors bien sûr qu'il y a vivre frère, to tika ibongo ye mokote, to za l'accompagner et le mona ye. Maman dia ne boulala. Donc papa Soudia tazola maman tembe. Alors la maman tembe le to vivre to éviter soit la maman ya bouillon, soit la maman ya va sens ni to éviter mais à suivre. Ah ma futa mila OK. Ouais. Ah oui, ouais ça beaucoup. OK. Et voilà, on a besoin de papa Soudia ta azosala matembele donc tout est qui accompagné matembele ya bio pena matembele ya bio matembele vraiment tout est accompagné aso ba poisson toza pena ye awa ilongo to ebité papa ma Soudia ta ndenge ozo travailler boye tozo mona ozo dongola yango lokola pundu donc et puis lamba ma il faut kaka osala yango boye yango ezaka matembele tango tosombaka yango et puis ndenge kolela biso nyonso toyebi ezalaka déjà na basinga moko boye sikoyo mpona kolamba yango esengaka te basinga wana ezala fo koluka kolongola basinga wana
Ok. Donc voilà. Singa tolongoli basinga surtout sisi kolongola basinga tosokoli yango tant to sokola yango nesiko to kati ba après est-ce que kolongola basinga nango ko na combien de temps? Ça dépend ya ndenge sombeli ba mipiku ya matembele na so za nango 10 c'est que ils journée on bimba na so za ki so za ida usuka mama ko to mi balika ndenge za boye donc et vous direz na ngote direz na ngote na yebi ke petit rabi azawana rabi mudita OK azawana akoyede pe vera pour tout ça mo chouchou bon na moto neti na moto esenga kobela nango combien de temps et puis esenga ekota ni po yana batu mususu balinga bala bango bouillon na représenter bango biloko na kosalela matembele OK matembele ya mama na ngona bandenge belé na yebaka seri na ofanda na mbinza na ozone pa ya oncle nanga wana to ke nchik na ba cousin nanga ba alendungu ba jirindungu Izaki moko mona geno le roi de tour à midi tozai pe na bilanga na kata parcelle au mona buki ga matembe irabia ko edenga s'il te plaît ya ko edenga to beta show moi to buki matembe na place siko to kata ndenge salama geno e katani to bano sango ya mibimba oh ce qu'on a 12 donc avant 12h qui est clair on a bien tu vas bien en talanzambe oui biso moko net na bumbu na palais mère na biso siko maman Marie Claire Senga que je salue oui ma maman chérie donc na pesi ba mbote na famille nzadi momba ba talanga partout ainsi que ma femme à moi OK maman Cécile Magina Mudita donc tozara mère tamo no lambela biso et loso na matembele basangisa bano benga ngo chakula imbu non pardon bana siko bakweli na ba VIP moko danger bana le bakola na vie de luxe trop monsieur t'es Android bon c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal tant wana mode de vie pesa ki ndenge mususu et puis bato bafungama kité par rapport à ndenge lelo monde des autres kendela c'est tout à fait normal donc oyo biso et salamate lelo bana na biso ti bazo opportunité ya ko sala ya donc photo comme ça nzambe za mode de vie lelo OK donc voilà on l'avait ma beaucoup c'est bon merci c'est gentil yo moko artiste ozo sala ngo est-ce que bana na yo olakisaka bango pe ko koyeba kosala matembele na ndako ye aza petit na inde azate petit na ye azapa maman Marie Claire Senga grâce nzadi mais au présentant ki ngate ke au mwana yo donc ye les fanto pena comme on est Rabi Mudita donc voilà ye vraiment tout le monde y est alors si dongola ngo pe kitoko donc c'est que bazwa déjà formation ninga za zo betelu elo mo lamba mabebo ezaru alamba elo mo fobo sati bena oyaki nanzala esi kufusa liezate elo ni alamba ke fobo c'est que là na comité bisika oyo lingaka akoma te alamba dai ya suki ngana fatigué mususu na ebiki na bimaki babilo autant sur congélateur et vidé au senti que non tiki penza masolo petit pena donc alando yepe bodame pe OK mais ça mama mbele ba potana pe ko sala ko yeba ko la mama tembele ko yeba ko sala matembele na basi musu pa osala ndenge mais actif zo dongola ngo boye ya na temps wana kutute vraiment matembele ko sala ngo ya musala pena musala za penza temps siko omona batu mususu omona pe bon kokate asalika kata mso katika na mitundenge omoni basala pondu ti omona katika ka po abeta chocho OK nzete oyo pe ezalaka bien po ezalaka pe na protéine oui voilà OK matembela mama ba forme belé lelo forme na kolambela matembele bato ba komona po tozaboye
mutu soit ko sokola matembele akati ati mafuta na moto akalingi mbala moko olandi oui c'est ça même mutu mususu ndenge ngana kosalela lelo na kotokisa yango nani natokisi matembele donc tango tokosokola yango tokati totyango na moto etoki après tolongoli yango ti siko mafuta ya mbila kotokisa wana iko vitamine yango etikala na mai wana te kasi mai wana ekozonga kaka tobwaka mai te ambo tobwaka mai te so eleki ebele nde tobwaki mais so eza bimi nango normal ka mai wana yango tokozongisa mpo protéine wana nde towana ngo besoin ok donc voilà pour bamiso damso babwaka mai mpona microbe do babilo mo abongo kobwaka mai bobwaki mpe protéine mpo bien ya matembele yango ti toliaka yango eza nde mpo na protéine donc voilà peut-être mama mosusu bazalaka soki avant lamba misuni azwi atiango na mai ya moto abwaki mai wana babilo ya vivre frais ezalaka bongo bilo ya vivre frais esengaka bongo mpo anini eza babiloko moko toyoka bon ndenge toyokaka mpo ngai na koconfirme eloko nayebi te il paraît ke babiloko yango mwa baformol babiloko moko ya ndenge wana sikoyo esengaka nini esengaka otie mai ya moto osopeli yango mai wana obwaki na yo après olambi biloko na yo mais eza différent na matembele mpo matembele eza babiloko euti na se ya mabele voilà balandi nyonso ya Ramzat TV donc papa bio motema ya mama Damaris mama Damaris mama Damaris je te sali bisio mama Damaris limbisanga na bosana ekomona na bosana ekomona lelo wana donc et dans le silité donc voilà maman Damaris c'est là actrice à zone malelo matembele donc yo lia matembele wekale et puis ya bio penzo ya bio vraiment et ça là vraiment bien parce que ça n'a pas si belé to ba papier belé baza na poto kolamba vraiment ndenge ovandi pe nozo dongola matembele boya pa na tana te musu pe kolamba yela été donc tozo maele et pas ya papa Soudia te kozala malamu mingi mama Diane Boulala na phrase na soza yesu te to kanga binemi te mama Diane Boulala mutu to yeba na ikala mais ata euro na tinda mu mais tala ba kombo bini na tanga batu ba yeba Diane Boulala te yo no zo bibise mabe vérité ni on se ko blessé batu vraiment les ambiances et ça bien c'est vraiment Boulala mutu na ngai mama Mardoché mama Mardoché donc Diane Boulala vraiment na pesi ba mbote belé place aux alliés ici que bana tout na palais donc na lingi bino ya trop ya dolonianga omoni na osa matembele ta matembele ta latige misuni vraiment ta latige ça pena misuni vraiment donc maman Mathilde sala bina otala na matembele onde ni no sala ngo papa Roger pa epsinga bi papa Roger qui yedi mo bali ya maman Mathilde alobi maman Mathilde oui abi donc suyo na maman matembele est-ce que ko rabeno la matembele au moins qui va ça sir na yo te mais les autres zo vivre ya mo na lobanit na ba mbali ya théâtre ka mibale mbagole kanga nan les restes ndi na l'équipe mibale wala nan eza président Sai na président Kalem baba lamba bien danger yebi kolamba yo saka po meka kuna bango me ba misusu nano meka te moyo boya bango eza te ya solo vraiment te na meka pe ya batu mususu neti ya banani oyo meka oyo ya mabe te ya mabe te to lia libumunde to ndaka merci beaucoup tozana actrice la biso wana zo dongola matembele oyo ako lambela biso na mokolo lelo vraiment totika moi temps tozongela bino après vraiment troyer basuki to koma na étape nini merci beaucoup artiste de tikelio libre au samsala na yo merci OK
nati mbisi na ngai ya kokauka oyo nakotisa na kati ya matembele na biso na mai anatanda nani matembele ezosalama. Naza na ba aubergine na ngai à côté. Toza pe na poisson na biso, poisson oyo tokosala pembeni pona tolia na matembele na biso yango wana eza wana. Donc tosali na cuisine te puisque courant eza faible moi molili toza pe na lumière te ya LED yango to préféré to sala awa tellement parcelle mobimba naza penga moko. Donc et ko empêcher nango pété au voisin to voisine azate. Donc parcelle mobimba nazali ngai moko kobanda na seti na likolo. Donc voilà awa ozomona ndenge naza kobongisa nanu ba épice na biso oyo tokolambela matembele na biso. Sala ndembi eza eutaka pe na mabele. Faut koluka ko nettoyer yango bien po mabele wana ekoki kokota na biloko toza kolamba biloko bato bakolia ata biloko ezalaki kitoko ndenge nini mais soki bato bayoki mabele esisaka mpenza appétit. Donc voilà biloko na biso tokosalela yango oyo toza na mbisi ya kokauka oyo tokotia na matembele. Toza na poisson na biso oyo tokosala mopanzi. Awa toza na matungulu na biso, tozali na tomate, toza na piment, toza na muscade. Papa bimiselanga na filet wana ya ba ai wana zwilanga tambo mamoko ya munene koya nango. Bimiselinga pe nino ya piment ya quoi ya mungu mbala moko mulangi wana. Donc voilà ndenge tobongisi biloko na biso boye foto chai pembeni po tokosokola ye mais yambo te ya kosimba biloko esengaka fo kosokola maboko ndenge biso tosokolaki maboko. Bien que bomonaki esika tosokolaki maboko te mais tosokolaki maboko moke to informer bino. Donc voilà pesanga ai voilà ai na biso yango yo ya zulanga pardon chelanga mai awa na sokolaka ba biloko po ezala déjà prêt tant tokokata yango. Bon là na profiter pe kaka mbala moko ya kobongisa aubergine na biso oyo tokotia nyonso ezalaka prêt déjà. Merci. Tobongisa yango déjà. Tango ozosala aubergine faut kozala ekenge bon mbeli ekoki mpe kozokisa yo surtout genre ya mbeli oyo tozosalela oyo mbeli moko impoli. Abonnez-vous na Zams TV. Donc chaîne ya jeune frère na biso moko play solo la bien. Donc pour s'abonner. Donc tonsu azawana pour na kuta coup de pouce na chaîne ya ndeko na biso frère na biso Zams
Rams TV ainsi que Bobo Sanate ils ont maman na biso moko na Autriche abengami na kombo ya mama Anne Amelia atindi bino vraiment bandeko nyonso bolingaka tonsu bokota na Instagram na ye Amelia Nana Anne Amelia André Boromona ba Evre oyo mama Anne azosala aye na système ya réparation ya biloko nyonso ya ndaku pe azo créer bo s'abonner pe na chaîne na ye Mam Hat Rouge bo s'abonner en anglais donc ce comme le anglais oui Mam Hat Rouge Donc awa eza étape oyo ya kosokola matembele na biso matembele kole utaki na bilanga eza salité matembele eza salité faut kosokola ye bien basokola mapenza bien pour matembele azalaka salité soki mai eza ebele kosokola ye même 4 fois 5 fois. Mais ce qui m'a appelé belé minté. Donc au chocolat à 3 fois. Nitinga oyo deuxième mai nangai. On a aussi côté na matembe nanga. Rabi edenga au sopelanga susu mai au libanda. Na terrasse. Tia cuisine et lelo
Torsu. Non, la maman tembele l'autre. Toi la maman tembele. Donc, tika bon non. Voilà. Donc, troisième maille na biso et angoyo. Donc, eza maille ya suka. Olimbisa po. Oya liboso bomona ki te cameraman azwa ki moi retard. Ya refongo la caméra. C'est bon abi. Donc, maille oyo yango mutu eza maille ya suka. La maille à suka. Pona kata matembele na biso. C'est là on a fait maille propre on a passé. Ah ouais. C'est bon. Donc mamoudita soza kimbe. Bolé va tembele. Tika ekufe la bilo kana mitema shoyate. Ozeline malolo. Ozeline malolo. Maman na assez malolo. Assez malolo. Bébé na biso aye. Nzamba pambola yo yaka susu na bénédiction ya makasi. Donc motema oyo mama zalaka nango yo susu tango ye. Ya bwakela nganini wana pona kende na place oyo na kokata matembele na ngai. D'ailleurs awa na saisonné déjà poisson na ngai oyo tokokalinga pour que tolia yango na matembele na biso. Voilà, à suivre. là, effectivement, tout le monde est tangué. Le monde est tangué, vous voyez. Comme ici, maman oyo, tout matisse en zone, on a biso. Tout matisse en zone, on a biso.
Il y a tomate mêlée. On a besoin de tomate mêlée. Tomate mêlée, on a besoin de tout ça. Maintenant, nous avons maïs. Nous avons maïs. Nous avons maïs. Mai atuka tulimu za kusafiri sengela tuta tomate na ngai tuta tomate biso toko ça ezala déjà prêt. Tomate na biso toko tsana kati ya matembele pembeni na kanisa bozomona matungulu na biso na ndembi eza déjà ya kokatana si tokataki matungulu na biso na ndembi eza esika oyo tolingi totuta tomate na biso ezala penda mwa potopoto tokoki na biso kotika mwa ya kokata boye okata biso kaka totie na biso na nzungu eza nango problème te mais la préféré totuta yango akoma pena potopoto soki prise na libanda ezalaki toyongaki totya yango tonika yango na machine mais ba prise na libanda nazalaka nango te préféré totuta voilà. Tomate touché moins 3 mois. Tima moko eza ya kobela makasi donc na mosusu oyo ezaki endere etela mpenza mwa malamu te donc voilà. Danso lambe lambakale voilà. Kati ça c'est tout ni tout so là c'était la biso mai donc nous ça les seigneurs à la propre seigneurs à la propre. La santé n'a pas de prix hein. Nous toujours là tout le monde va venir seigneurs à la propre. Oyo boye soki ndeko aza na machine na ndaku akoki na ye kotya yango na machine ebima pena mwa potopoto po apena na bosenga elemba.
Voilà, en attendant, matembele biso eza kotoka. Matembele zotoka jusqu'à ce que ekokoma na point oyo tokozala nango besoin pour que toi enchaîner. Donc il y a zotoka nango. Alors, moto mosusu pa koyi kosala na lolenge to kataki matembele na biso azwi mafuta na ye atie na moto mbala moko akalingi bongo. Na moto mosusu pa koyi kosala na modèle oyo nazali kosala. Donc natie matembele na ngai etoki après na kolongola yango natie mafuta. Mafuta na ngai soki ebeli na kozwa nde ba épice na ngai oyo eza awa. Natie yango na kati ya mafuta ekalingami normal pour tozwi matembele na biso totie toko enchaîner. Merci. Nakanisa bato bozomona matembele na nga elembi ndenge nalingaki elembi amena lokwa esali boye nakokende mosika te nazwi nalongoli yango nabaloli yango na sani na biso oyo toza nango awa. Sani yango ozobalola fo ezala propre, ezala propre, ezala propre. Tozobenga zela na koyamba ye. Voilà. Le moule propre. Allez. Toujours ici. Nous avons un biseau. Un moto. Là. Tout est dans le lot qu'on a biseau à côté. Et là. Voilà, tout c'est la soupe. Et bien là, après, tous les canettes. Rabi akabo edenga na moto à côté poto cha nani mbala moko. Biso na mafuta ya mbila tana ipene ya kutoka alimba sali boy.
façon tozolamba yango ekoki kopermettre motu okolia yango na kwanga okoki kolia yango na loso okoki kolia yango mpe na fufu. Donc voilà. En même temps tozosala boye peut-être pembeni bozomona toza na aubergine. Toza na aubergine ndenge tozotia boye tokozwa te aubergine na biso tokotia ye la nasalaka kaka mbala moko mpona kolakisa bino oye akokota na ye. Aubergine na biso deya si tosokolaki ye mais esengi topase ye mpe kaka lisusu. Donc tosokolaki ye déjà là tozotia aubergine. So watu za problème ya mai te, donc mai ezalaki ebele ozomona ezalaka ya suka mpona lisa bino mpona kotia tozwi mwa okeke mbuma na biso ya pilipili totie na kati ali nonta toza na mbisi oyo tozaki tokotia mpona epesa mwa ntunga mbisi ya kokauka ositi nani barasaka babiloko mosusu okonyera kasi mosala ezosalama il faut ezalaka propre. Mbisi na biso deja totiaki ye na mai tout ça.
mbisi biso bomoni tobaki tokolamba ye kaka na mai na ye moko ye tozwi mai parce que tozala toujours na besoin ya mai po awa tokola uti na se moye to il faut kozala ekenge mpona zelo kozala ekenge mpona zelo mai ya biso wana ekoki oyo etikali awa etikali ndenge nalobaki tokotala ndenge nini mai oyo etikali aubergine oyo ekolema bokomona yo ndenge ekokoma tosuki wana te tozwi mungwa bosana te mungwa attention kolekisa mama totalaka soki ekoki te aya tokoyeba kolekisa te eza calcule voilà awa epasi to finiki biloko na biso awa eza na mai ya fufu comme ça tozelaka biloko na biso ebela voilà.
Merci beaucoup balandinyo soyaram Zams TV donc boye bi bisika to bandaki na bisika oyo to komi to lingi to matasiko yo table artiste na biso donc a expliquer biso eloko moko akendaki vraiment na précision ba détail ya ko expliquer biso eloko moko ndenge nini balambaka elubu ndenge balambaka matembele ndenge balambaka matembele donc ya lambi ndenge ye ayebeli yango mais ezapela ndenge misusu bino boyebeli yango mais ya lambi naki boye ndenge ayebeli yango vraiment sans plus tarder bakozwa biso kala mingi te ndenge tozomata na table vraiment mami Musaou ozawana ozolanda donc papa bio motema ya mama Damaris donc kala te tozomata na table donc bon appétit na bino pe ko sala biso plus vrai bien na bisike vandi bino partout dans le monde donc à suivre. Ah na yo tsana yo ka tsana maboko paso pela yo mai bokoto vraiment togito matana table donc ce momoni todo sukola maboko bose ke tolonge tumba donc togito mata vraiment na table bokoto déjà Merci beaucoup na balandinyo so Yaram Zams TV vraiment ndenge bomonaki na ibandeli ndenge papa na biso artiste na biso Soudiata ndenge anaki kosala matembele awa tomati likolo ya table j'espère biloko nyonso ceci est beli vraiment sans plus tarder ko pesa yemoko maloba ndenge fino vert non à préparer et lubu na ye vraiment mais kaipe ko expliquer biso vraiment et kozala malamu mingi. Merci na balandinyo so ya Rams Zams TV donc ezangai tonsuna bino ndenge bomonaki na bandeli ndenge to bandaki donc to sali matembele na biso et après avoir kosala yango to sokoli yango eza biloko euti na bilanga il faut esokama propre to sokoli yango bien moi 3-4 fois après tokati après avoir kokata totie yango na moto yango moko nano etoki tango etoki ndenge nga nalingelaki tolongolaki yango nde totaki mafuta ya mbila na kati ya nzungu oyo esengelaki tolamba yango tango mafuta ya mbila ebeli tozwi ba épices na biso totutaki tomate matungulu tomate mboma bien sûr donc matungulu bandembi tout ça tutie yango ekalingami après tozwi sikoyo matembele na biso tobandi kota malembe ti na ndenge ebeli toyina mesa quelque côté mususu to salaki poisson na biso ba monaki yango pesa likolo ya table na côté mususu ba divé aza côté wa donc tozolia pour munoko et juger kaka et puis côté mususu na bozanité alibitre aza wana donc les wana donc merci bon pesa biso bon appétit à tous donc tous ensemble voilà allez tokoki kobonde là parce que Seigneur Dieu to pesio merci na oyo opesi biso tika ete ngolu na yo zala likolo na biso ba oyo tozwi ngolu ya kozwa biloko oyo
toleki ba oyo bazangi na yelo côté nzambe kasi na yango tosengi opesa pe lisusu bandeko oyo nanu bazuite na mama oyo biloko ya kolia biloko oyo tozali kolia ezala purifier na makila na yo et contribuer na ba santé na biso kasi et détruire te nyonso oyo ezala yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Bon appétit. Merci. Merci. Zala à l'aise, il y a tellement se servir, Zala à l'aise, vraiment. Zala à l'aise. Moi, puis le robot est tapé mon panzi. Dans ce qui est au taf, foufou mon panzi, aujourd'hui, car on utilise la salle. Ok. Pour mes athées poissons à. Papa, il y a poisson qui est au lien. Félicitations, hein? Oui. C'est la même qui tombe. Ah, merci, c'est gentil. Bah, c'est monsieur Balamba à Boyete. Mais, tout le monde trouve le beaucoup. Il y a un artiste, donc, Souka. Matemele. Oh, mais bah, écoute, bah, lamba te pour moi, on a ça. Mais, artiste a sacrifié tant. À l'ambe la biso en haut et le bout moko ya bien pour tout se faire la banda au magie bozoli ate mais